Disposez
biso epai ya nkolo mpona koya koluka basolution na baproblème na biso e mpona koya kosalela nzambe eklesia eza lisanga ya bato oyo nzambe abengi bauti na mokili mpe baye sikoyo na esika oyo ebengami ndako ya nzambe bergerie esika sangisi bato oyo bandimeli yesu babotami esika babongwani mpe babandi sikoyo kobika lolenge nzambe aleki. C'est pourquoi dans l'église la transformation est exigée. Sorti au bombardé dans le terre. Pourquoi vous y a l'église? Sorti au bombardé dans la terre. Vous voyez pour ça dans l'église. Tikambona eza lokola objectif ya moto nyonso nazokende na église d'abord kongai na bongwana et le reste nzambe akosala ye moko. Amen. Ce n'est pas que na l'église mosusu objectif ya liboso nazokende kobasala ba délivrance eza eloko ya malamu eza eloko ya kokuya na vie ya mokristo. Mais moto oyo abongwani ya solo mbongwana ya solo na kati ya mbongwana délivrance ezalaka. Alléluia. Délivrance ezalaka ntango ozali transformé vie na yo ekozala transformé. Nzambe mpe akotransforme makambo na yo nyonso. Amen. C'est pourquoi faut oluka d'abord mbongwana na mateya oyo nazoteyaka ezali demande ya nzambe epai ya moto nyonso. Nzambe aboyi yo se conformer na siècle présent oyo. Siècle présent ezali koatire biso na komona na koyoka na komeka na kosimba pembe na solo po omoni foi na yo eningani on va nous compromettre qu'on est parce que au monde pour Oyoki qu'on est pourquoi parce que Oyoki il y a un exemple à Oyi yo obéda monde ensemble pour se conformer dans le siècle or et l'ikoloa na lolenge na yo ya koyoka il faut échanger. Tant que vous avez conception na yo il faut échanger. Tant que vous avez makanisi na yo il faut échanger. Tant que vous avez tika lolenge na yo ya koapprécier échanger. Nzambe alingi wana et c'est comme ça tokolonga oyo eza bitumba oyo tokunda yango tous les jours. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Nini sungabiso kozala transformé par le renouvellement de l'intelligence.
yebisa moninga na yo kolanda mokili oyo te kasi bongwana mpe zwa mayele ya sika tela ye oyo toza nango ya mikolo na mikolo mayele ya sika eza possible mpo na yo mokristo nzambe lokola yo yango akosunga yo ozwa mayele ya sika ntango ozwi mayele ya sika okoyeba volonté ya nzambe ezali nini lelo na mokili yesu volonté ya nzambe te moto na moto azosala ndenge na ye moto azosala ndenge makanisi na ye ezali ndenge ye alingi mokristo asalaka bobele oyo ezali volonté ya nzambe amen yesu kaka ye na mokili oyo alobi makambo nazoyebisa bino eza ya solo. Pourquoi? Parce que eza makambo oyo ngai nazoyebisa bino do euti epai na ngai te me namona yango namona tata na ngai kosala yango tata na ngai oyo asala yango mpe ngai nazali kosala. Alleluya. Obengami mwana nzambe nzambe azali tata na yo tozwa kaka mwa journée oyo tobandi lelo tokomi soki 8h30 pendant okokaki te heure oyo te 8h30 sala analyse oyo osali banda olamuki oyo olobi banda olamuki. Est-ce que ça volontaire ça? Toi, ça a volontaire. Mon Christ a compris sa volonté ensemble. Amen. Sokomoni mayele okoyeba oyo soki obongoli mayele tu vas distinguer on discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Quand mayele est changé ne okoyeba malamu pe mabe. Okosala pe malamu parce que mayele na yo ebongwani. Okoyeba oyo ezali bosengo oyo ezali juste mpe oyo ezali parfait. Okoyeba oyo ezali agréable na nzambe oyo endimami na nzambe. ezali mateya ya sika te mais tozo insister parce que mbongwana yango nde tolingi komona comme résultat dans la vie de chacun et dans l'église. Amen. Nando bombani te yango tozo continuer pour insister tika obombwana tozo pour reconnaître que mitumba ezali ya mikolo nyonso mais possibilité ezali tolonga mokili tolonga mosungu. Alleluya. bandeko oyelanga so tableau toza na tableau na biso mateya tozokeyaka la fois passée totala 1 Corinthiens 3 tobandaki na 1 tina 15. ndeko moko atalaka malamu mpe mwambamu dans 1 Corinthiens 3 tobanda 1 tina 15.
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du fait. Amen. Voilà, c'est bon. Jean verset 2 et chapitre 2. Donc, fana mukepema muke. Na pesa kwa résumé. Na chapitre 3, oyo tami wana basali kolakisa biso bato mibale moto oyo babengi homme charnel na moto oyo babengi homme spirituel. Amen. Alors, homme charnel ye atosaka mobele oyo nzoto azali kotinda. Homme spirituel atosaka oyo molimo ezali kotinda. Alors, peut-être qu'on a battu pour la première fois. Schéma na biso oyo ezoko représenter moto ndenge yo ozamana l'homme eloba l'homme et moto yo moto ozali moto ndenge okokundela soki na bitumba oyo tokundaka mikolo nyonso soki yo otosaka nzoto na ntango wana okomi un homme charnel. Soki otosaka molimo okomi un homme spirituel. Amen. Église moko kaka. Mais tozali constitué na des groupes. Batata, bamama, bajeune, biso nyonso soit tozali na groupe oyo ya liboso homme charnel ou bien na groupe ya mibale homme spirituel. L'homme charnel lokola nzambe kaka kreye moto atia na kati na moto bikuke to baporte mitano. Baporte wana yango nde ekoti
yo moto kozala na vie moko équilibré. Amen. Équilibre kozala. Soki lingo sala expérience kaka place oyo ozali kanga kaka bisitakola okosala nini okobeka mabaku okokwela. Amen. Zwaka mato tanga ozwi misako kangi mato na yo ozoyoka te okobanda kosutuka ka moto ekomi pene na yo moto okomi kobanga banga parce que sens moko ezosala te. Amen. Mais ce qui va s'enseigner, c'est au salaire. Bien aimé, au moment où vous allez écrire. Et les diables aussi, en profitant de la porte de l'oyo, qu'on sa oyaye, n'a pas pu bazoyaka, sur Genèse chapitre 3, au taille verset 1, verset 2, verset 3, qui a 6. Au moment où les 5 sens oyo, et ça les présenter pour nous. Diable a remis à elle. Eva Yoti. Eva Kami. Eva Simi. Eva Amedi. Et ma bénus, la mort est en train. Pourquoi? Parce que quand elle atteint à Yoti, à Medi, à Simi, elle alongaki etumba wana te à l'intérieur ya elle bitumba ekotaki nazoyebisaka bino ke bitumba oyo tozala ngo ya mikolo nyonso ezali une guerre de l'intérieur bitumba eza na kati eza ya libanda dabord te dabord tozala na bitumba ya kati nzambe soki alingi apesi biso molai tokoya komona bitumba oyo ezokota libanda selon Ephésiens 6. Ephésiens 6 elobi nini? Car nous ne combattons pas contre et les sangs, mais contre qui? Les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux. Voilà les autres libanda. Mais pour le moment, tozana bitumba ya nzoto na kati na yomoko. Alors, moto asa représenté awa na kroki na biso oyo ezali nzoto. Loba leko nazokorepetaka yango po ekotela biso malamu parce que nga ezosomanga mingi même na batentation oyo ya chaque jour soki na se souvenir na oyo na a oyo etongo eyelinga na biso mpo na moni yo okokosa ngai te ngai nde nazalaka si nakola na molimo nasambelaka mingi ata natali ngai nakonengana te lokuta ata ozaba oza apôtre oza évangéliste pasteur miso oyo ememelaka biso bitumba. Amen. voiture osoba olola lokuta mwasi obala olola ye te mobali obala olola ye te. Tous les jours, chaque matin, aucun ensemble. Et ça, la maman, nous sommes à son père. À côté, à la six, à la spécialiste, à l'autre. Miss, pourquoi nous sommes à la spécialiste? Hier, à la miss, monsieur Apoko. C'est une bonne chose, monsieur Apoko. Mais ceux qui disent maintenant, ils ont des maillots. Na bitumba na kaka amna yo de nzamba loba mebo ko talola lisu moko eli ko loba ni moko talola lisu moko yo atwa ko talola ke la mama ozo nanda ko fi ujo ko atwa zo lola lisu moko so ke na da yo moko ko na shamba ozo ko to zo lola lisu
Bon, avant tout, il y a réaction de l'homme comme ça. Au gagné, au gagné, nous avons Kosinga, n'est-ce pas? Les Lorenzans, nous avons vraiment impossible de tout ça. Or, ce que le monde, les autres ministères sont sur Qatar. Combien de chrétiens ont la Qatar vraiment dans laquelle la soirée il y a la carte. C'est pas comme ça. Mais nous avons fait à cette année, tant nous avons fait, est-ce que nous avons fait pour tant nous avons comme les maçons, comme nous avons abonné, alors nous avons c'est quoi la somme qui passe à mon maçon? Est-ce que vous savez? Jamais. Pourquoi? Parce que dans Dieu est spirituel. Alléluia. Amen. Jamais. Nous sommes comme influencé parce que ayo qui m'avait dit comme influencé. Et Zani Ngaïla Yonde, tous à influencé dans ma camboyo. Amen. Quand on dit que vous faites ce qui va pas dire ayo pasteur de la zone Azamba B pour l'andaye et pour la côté Azamba Mabe. Mbalamoko Bitumba et Bandeka Kinaï. Le quota, il y a un parti à 6 mois, c'est toi les autres. Ils ont poussé la comète. Ah, ça tient qu'à minute. Donc, on va dire pour interpréter la nègre, qu'on a dit au Yoki. Yomoto, le corps de Samo, ce qu'on moni, ce qu'on Yoki, et quand même le Bitumba la carte. Amen. Le Manzoto. Mzoto kuna alona lito achalis achalu boko kuna kusimba mono kuna zoro mobimba nayo ezaka kanzoto te après mzoto ame zali loba ame na kati nayo ame zali ame wana lobe personnalité ya moto personnalité nayo eza ame kuna ndeba sentiment ezali kuna nde badésir ezali baappétit ezali olamoki na yo bien ntango ye kaka na église okota église moto oyo aza na porte yo peut-être mingana yo kofanda droite portiano leka na gauche déjà ame na yo esali nini etutami abe église oyo baza na bolingo te. Pourquoi Kaka visait Ngaya qui nous fasse place on a dans les locataires? La Russie, peut-être, que ça va être beaucoup, va faire cette place sur les locataires. Pour bien qu'il va coûter. Les amis, amen. Alors, âme de personnalité, et ça, âme, il y a beaucoup de âme, il y a ça qui est canda, à ça qui est essayé. À ce qui est pas. Allez, papa. Il y a personnalité, caractère, et ça, âme. Amen. Âme. Après âme, on s'en a volé pour nous avoir fait ça. Banda a créé mon total à souffler. L'esprit humain, mon livre là. C'est quoi? Pour la mission de Christ, ou tant que le Yesu ayako koda na kati na biso afani na centre na biso. 1 Corinthiens et
kosalisa molimo na yo koinfluence molimo na yo parce que maloba na nzambe la loi de Dieu est écrite dans notre esprit. 1 Corinthiens 2 verset 10 sur 10 et 14 dans 1 Corinthiens 2 lokuta bokansala lo na zanto ko ibali na zanto estapo ya awe sa kote na ya awe ni pasiro na ko ni ko yesa oye awe ko sam boti ko sa ba ko te propre agoye ko mais conscience na yo conscience va na esprit conscience so oye ba mais si vous avez un musique, on a souvent fait parce que aujourd'hui, il y a un bon salaire. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, la salle. On se commence à la tête, on concentration de ça, surtout Congolais, Congolais à la Congolais à la concentré. Congolais. C'est pourquoi même à l'église, ici, il faut mettre des vacances. Il y a un moyen de musique, en fait, on s'en tire à parce qu'il y a toujours pas sous-souté, donc pas qu'à ça de sous-souté. Mais qu'on reste sur le tir de musique, donc concentration exacte. Mon livre de moto, il y a un taillé à Cameroun, et ça n'a qu'à dire amen. Continuez. Quel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia! Mon livre, on a ensemble, il y a un monde et il y a un Amen. Samba comment malobanaye na motema donc na molimo molimo aye makabonza nzoto ye aye ne makabonza mete nzoto aye makabokili oyo c'est pourquoi nzoto atinda kabiso mingi to se conformer na siècle présent oyo. Tokota makala tomona mama bitu ya ndenge na ndenge kaka bikolota basali baketi mutu nyonso azoluka koma keti tobosani ba Mercedes tobosani ba mituka oya kala na kalisa na impala babanzi ozaki wapi impala tala wapi mulai badia baketuna ata bakuti yote ni baketi kuna na yeye mais si vous avez un paquet, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de Nzoto Yesu kamoni makambo ya libanda ameni atoti siango amani ko yebsa ndege za boyo maya sikebili yona no vyo akote kwa tike sikebili yo so monaka elenge mubalo na azotene na ya bala na mute odo mona mona masona te ba bonge so jamula neno famimo
éviter pas dans donc par rapport à l'émotion va nous ça pour panique pour nous comme raison avec vraiment bon aux gens bien mais vraiment quand il va dans la activité ndak mo bin ka ba nder ba yo ba ya kabaya abo sente ba ko sente ba nder lebe aya anile abo ka ba nder ko ba aya besi tu yo mo ba so sa le nder do nder mo oya yo lokola zo ma diplôme na intérieur ayo ko nder université awa afana kuna se fini ko te fongwa mi les balles menacées. Chaque matin, on a dit, ah, quand on regarde ce qu'on a fait, la note m'a payé. Maman, côté là, il y a nous avons gagné la cause, la vraie cause. Ayo que mon nègre naïe, mon bas la commune hérité. Mais ça nous a dit qu'il y a un mot avant. N'a pas eu aucun ballon. Et les gars. C'est pourquoi, bien aimé, il faut l'ensemble et tout dans la carte de la mission. Alléluia. Pour la salle de prière, ma prière que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Ce qui l'ensemble fait de awa. Et que nous autres, le collègue a sa contact dans mon kili. Tangu mzoto amemi kolula bamposa azotinga asala yango azwaka ba information ezoku na nzoto mpe azozwa ba information ezoku na molimo
Donc, alors, on va et l'autre, ils sont même dans ma somme, mais ils ont connu un peu. En tout cas, qui dort quoi? Les gens qui dorment. Yo, quand ils dorment, ils sont pas dans les gens qui dorment. Les gens qui ont bien essayé les papiers. Le Bouddha, tous autres, il y a des réalités, n'est-ce pas? Les gens ont été bénis. Alors, dans ce qui mon livre a longi, à ce moment, on commis aussi victoire. Au côté, na molongo, yabato, babegami, homme spirituel. Alléluia. Et c'est clair? Homme spirituel. Ce qui dit tout le monde est salé. Et que nous sommes allongés, n'attendons au corps de molongo, yabato, babegami, homme charnel. Dans Romains chapitre 8, on va dans le verset 1, je pense que c'est ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet, Voilà, ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, dans Dieu, ça s'attaque à yo, et les colombacayo, vous attaquez à l'âme, il y a Yes. Maintenant, dans Yes, ça s'attaque à yo. Et demain, oh, nous sommes au sala, nous sommes à la contre yote, nous sommes à cause de yo, parce que au sala, c'est non, malobanaye, c'est non, volonté na yo, moto à condamner yote, nous sommes à condamner yote, alléluia. Continuez dans verset 2. en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Il y a deux lois. L'homme a soumis la loi de Balé. La loi de l'esprit de vie. Tant que Yesu zakati na yo, azali kotinda yo otosa maloba ya Nzambe, osala volonté ya Nzambe, maintenant esprit oyo ekodomine kati na yo, loi ekodomine kati na yo, c'est la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Maintenant, l'esprit de vie est condamné parce que tout ça, Oyo, Molemu Santo, Azoté Nayo. La loi de l'esprit de vie est condamnée. Attends, Allah, les gens qui sont dans le conseil, pas dans le sang, nous avons appris que ça y est. Amen. Attends, on a la famille à Novi. Oyo, Balia, Kabatuta, Mounios. Mais il n'y a pas de parce que quand nous voulons au centre de salle, et la loi qui règne en toi, c'est la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Bien aimé, nous avons dit qu'ils sont bénis. Il y a quoi le ménage? Oui. La verset de quoi vous connaîtrez la vérité et la vérité. La verset 36 a dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Dans notre raisonnement, on les a la loi d'ailleurs. Et il y a influencé et si la loi de l'esprit de vie, il y a un ensemble et que est longue loi voilà. Adama lobi yé akokufa. Wana ezali ma décision à Makaribanda, ma décision à Ndoki. Mais quand la loi de l'esprit de vie ezali pour ça. Parce que le loi et l'esprit de vie est pour ça. Même dans la vie professionnelle, on dit ça les athées. Bien aimé, le cours en quatre d'ailleurs, le loi et l'esprit de vie est pour ça. Attends la personne pour ça la compagnie au dernier matin, les bandes et le au profit. Alléluia. Et profit. Moi, mon salaire, et pour que
Abokoma attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30, je crois que c'est ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Oui. par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Mon livre, on s'en va à contact au Christ. Pour eux qui se lèvent par la terre. Oui. Sauf qu'il nous message dans l'âme et que mon livre a réuni à côté. Mon livre, à ça, il y a un cas de Kuna, mais à la fin de l'année, il y a un peu de yoka, salandenga yokolingi. Beaucoup de chrétiens dans l'église, mbongwana exalté, nous avons la transformation de mon livre, mon sang, pour les attaques là, et si à la fin de l'année, salandenga yokolingi. Mon livre, parce que ça, la ressuscité. Mon livre a comme le point inactif. Il y a beaucoup de monde. Na libanda moyini, na église moyini. Na libanda kindumba, na église kindumba. Na libanda kindoki, na église kindoki. Na libanda songi songi, na église songi songi. Na libanda division, na église division. Na libanda dispute, na église dispute. Mon livre azawana kasaza attesté afin de naïe. Afin de naïe. Bitumba tozana na carte. Et bitumba wana même ngai na sala yango. Yo pe tozana ko wanga na te ko ba te ongane na sala na yamba Yesu padaka. Bitumba wana ezalaka ya tous les jours. Il y a tous les jours. Alors, et quand tu as la sens vital au boyo, mais batia mukini, mokoyoko, kada yeba kini kawana nimbo, sixième sens. Oui, sixième sens. Et allé. Mais, même et pas ensemble. Oui, et pour ça, là, parfois, au cannabis. Bon, la réalité, ma médecin va être phénomène d'initial. Oui, mais ce qui pour l'aller, au cannabis, mais ce qui pour y l'idée, il y a ça dans le phénomène côté, mais ce qu'on l'aller. Et là, ma camoufle, on va le sauter, n'est-ce pas? Parce qu'on l'aller, la réalité, quand on va le beaucoup de gens ont passé pour ce qu'on dit, les deux, ils ont pas gagné. Sinon, on appelle le temps de aller pour eux à l'école et est-ce que vous avez là? N'a pas de temps. Si nous faisons ça dans la chaîne, dans l'internet, si on a au cannabis et que pour les gens ils peuvent être là. Si on a le mot peut-être ciblé et non, est-ce que on peut sentir quelque chose? Le mot là, on peut y aller de l'autre côté. Nas, oyo, sensation oyo peut être. Et ça n'a pas de souci. Malala, on peut le voler. Parfois, on peut s'accorder dans le mais ce qu'on fait là, est-ce que peut se voir? C'est au point d'y aller. Mais ce qu'on a dit, à vous sentir. Bachor nous sous. Ce qu'on a encore une casse de la côté. N'est-ce pas? Donc, il faut le les 500 euros et 40 euros. Mais pendant qu'on a dit, Bible les Oloba, nous sommes à côté de l'Olombe. Alléluia. Voilà ce sixième sens. Et c'est lui qu'on s'arrête. Donc, mon livre au centre. Mon livre au centre, il y a une sorte de Kanga. Mais mon livre au centre, a toujours ouvert. Alléluia. Nous sommes à partir du Colo, à comment communiquer. À lobby, yé samo sananga, yé samananga, kalanga nzambe, na libo, comprends? Samba la melinga. Matoi kanamaki, Miss kanamaki,
Mono ke kamamaki, basanso yo se kamamaki, mais sanso ya molimo sango ezalaka toujours ouvert, jamais ezalaka réseau. Alléluia. Yango nde eyebaka makambo ya Nzambe, eyebaka volonté ya Nzambe. Communication eza awa na molimo sango. C'est pourquoi, bien-aimé, soki ozali koactive molimo mosantu na yo te, molimo mosantu kati na yo soki azali attriste, okoyeba kutu makambo ya Nzambe te, okoyeba volonté ya Nzambe te, okokoma kaka mowumbu ya nzoto. Amen. Nzambe azali na litoni ayoka Benjamin toyoka Nzambe akweli masumu kaka ngai nde nakweli masumu parce que nayoki oyeba réaction mosusu nasala yango natingi nazokobita yekango baréaction mosusu soki nayoki likambo nayoki frère Benoît akekopema ngai na baoyo bateka na boutique awa nayoki nakosala nini Benoît soki nakoli frère Benoît azoya wana nakoevite ye nakena ngabo. Pourquoi? Parce que nayoki. Est-ce que vous l'avez? Na cherché comportement parce que nayoki. L'exemple la mission ata yoki. Il reste fidèle. Alléluia. Il reste le même. Donc il faut faire sécurité. Yango makambo mosusu moni mungu bayebisaka tali frère conseil asali boye afanda fa décision toni natali nakundo kutu ngai bayebisaka si mais Nzambe tilika wana losalema ye amonaki mpe ayebi Nzambe ofandi okakande kwa mutalosalema bebo yo tukayeka Nzambe azotala leka Nzambe taka zotala na makasi ezali rafu za kuna rafu yo zwa décision et puis décision na kozwa soki nazwa kuna ndenge ya mosumi et comme si nous sommes pas là c'est pourquoi quand les moments là parfois dans un calme na kozwa décision parce que ngaka ça kusala église oyo ya ngaite bino ozala na ngaite kozala ya Nzambe. Amen. Église ya Nzambe pe bato ya Nzambe. Amen. Yebo Nzambe azotala yote uzosala kwa atiki ukapa sikoyo ngai kona za décision abali kusaba felenga na yebo kwa décision olie nake kwa ndenge Moïse kwa moni Moïse kapa menase bali baba mbeba bana yebe abali kwa Nzambe alobembe niyo fona yo mtotina ke from the Egypt to come out of my data compensate. Is that kind of shit?
Cet ordre, à chaque fois que vous contactez, c'est la power de Salani, Namaye, Polinae, la les frères du livré, il a invité ses disciples à un repas. Les donnant à ses disciples en disant, cette coupe est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance qui sera versé pour vous. Yambongwana pasteur azali ko continuer ko insister na o etali transformation parce que soki mutu aye na église ko sambela soki azali transformé te moyen pe ayoka mate ya nzambe ezali te mais sengeli liboso transformation esalema na trois parties corps âme pe esprit
ntango mutu azali transformé akoyeba koluka kosala volonté ya nzambe e ntango mutu azali transformé akoyeba mpe kosala mosala ya nzambe malamu yango wana bandeko tozali koleka mingi na mateya ya badelivrance toboyi te me bible elobi moto nyonso oyo ayambi yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi na ye akomi une nouvelle créature donc makambo nyonso ya kala eleki nyonso ekomi ya sika mpe ntango osali transformation okoki mpe kosala kozwa délivrance na yo mbala moko yango wana bandeko tika tozala transforme na bomoi na biso na bakushe nyonso ezala société ezala église ezala mabota na biso nyonso tozala transforme mpo ete toleka kozwa mayele oyo kouta epai na nzambe soki tozwi mayele kouta epai na nzambe tozali transforme tokoyeba volonté ya nzambe mpe tokobandaka kosala makambo oyo nzambe azotinda biso yango tozali komona na baeglize bato bazali kotuta na mitu bato bazali kowela baposte mpo bazali transforme te moto azali kosala propre volonté na ye ole asala volonté ya nzambe yango wana bandeko soki tozali transforme tobandi koyeba oyo ezali volonté ya nzambe même na baeglise même na basociété batrouble ekozala lisusu te communion fraternelle oyo ya lelo ezali kopesa ezali sine ya bolingo na lisanga ya bana na nzambe esengeli tomelaka yango mpo tozala kokanisa oyo ezali kufa mpe lisekwa na yesu amen. Aujourd'hui, on nous a parlé de la transformation de l'homme suivant le modèle instauré par l'apôtre Paul. Et dans notre église, l'église Crisco, nous comprenons que la mission de l'église, elle n'est pas seulement de bénir les âmes de Dieu, mais aussi de préparer le peuple de Dieu à la transformation. La transformation dont il s'agit, il faut amener l'homme à comprendre, à mener sa vie selon la loi de vie qui est la loi de Dieu. Voilà, nous invitons tout le monde. Ça ne sert à rien de courir de gauche à droite. Venez ici, vous serez guéris. C'est Dieu qui guérit. L'homme n'est guéri que par Dieu. C'est Dieu qui parle à son serviteur le message du moment. En ces temps ici difficiles où nous sommes, nous avons besoin de la restauration. Ne courons pas de gauche à droite pour chercher la transformation ou pour chercher la délivrance. La délivrance d'abord, elle est en la personne et c'est une décision personnelle. Pour être délivré, tout commence d'abord par la transformation et la restauration de l'homme. Alors nous invitons tout le monde. C'est un message qu'il faut. Ne courez pas de gauche à droite. Venez écouter et vivre la réalité de la parole de Dieu. Je vous remercie. Oui, Pasteur Atei, ils ont vraiment d'actualité. Ils ont le bela sur l'homme. Moni Ndenge a expliqué que le corps a ses besoins qui sont contraires à Oezali et à Moli Monsanto. Alors, Pasteur a insisté que dans la vie chrétienne, nous sommes obligés de l'en plus ce que l'esprit nous demande de faire et non ce que la chair nous impose de faire. Donc, nous devons marcher selon le Saint-Esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. C'est très important. Voilà pourquoi insister. Bon, on est là, Oezali symbole, il y a nous autres makila ya Yesu. Ezali recommandation ya Nzambe, peso sunga biso. Et considérer peut-être à la fin du mois, tito tisa mois to bana mois sika. C'est par Jésus, il ne repère sa biso makati ya affronter ben prévention so to yibomtana nango. Voilà, c'est ça que je peux dire. Merci beaucoup. Bon, dans le bac déjà que Maté Oyo est vraiment base la vie dans la société. Tout le concept belé, changement de mentalité, ce qui est transformation, ce qui est makamunini, tout ce qui est musique. Le grand problème dans la vie, c'est que tout le Christ na kati na bangote. Muto za na Christ na kati na ye, ezala makambo mususu akoko salate. Parole en Nzambe lobi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi. Christ a vivre na kati ya mokili, atikali kosala lisumu mokolo moko te atongi te abeti mutu te abundi bitumba te. Et soki biso tozo vivre loko a Christ,
tokobunda te, tokotonga te, tokoyina batu te. Omonte que soki biso batu nyonso na kati na société na biso bavandisi mateya wana na kati ya motema na bango, il n'y a même pas question que tambolaka na ba radio, ba télévision partout pour na ba changer mentalité. Automatiquement Christ na kati ya mutu azosala. Esprit na ye na kati na mutu ezosala que mutu aluka kokokana na Christ. Et soki mutu akokana na Christ aza mutu asala ka susu mabete. Et mateya oyo eza vraiment esengeli te ya ma partout. Na kati na mboka esengeli même ba autorité politique na biso. Esengeli bazwa yango ndefu etambusama partout et le babanda surtout les chaînes de télévision na ba radio partout de sorte que ce qui fani na kati ya motema bato. Et Dieu est dans lui-même parce que nzambe aza moko aza na kati ya parole na ye. Parole ya nzambe soki ekoti na kati ya mutu yango moko ezosala na kati na ye mpe ezotransforme ye. Et soki nzambe a transformé, c'est une transformation complète et définitive. Donc vraiment, Matéa, c'est l'essentiel, il y a vie à Moutou. Voilà ce que je peux dire au sujet à Matéa et à Lélo. Pour la parole, et j'ai béni le Seigneur pour ce beau message d'aujourd'hui. Le pasteur nous a enseigné, il nous a montré comment il y a le combat de décision se passe dans nos corps. Parce que bien sûr que nous sommes humains, mais il y a l'esprit, l'âme et il y a la chair. Et à chaque décision que nous, à chaque fois que nous voulons prendre une décision, il y a un combat au sein de nous, à l'intérieur de chacun de nous. Alors aujourd'hui, il nous a expliqué clairement, brièvement, comment les choses se passent à l'intérieur de nous. Parce qu'on se laisse souvent emporter par des décisions charnelles, par des choses de ce monde, mais on a du mal à écouter le Saint-Esprit qui est à nous, qui cherche toujours à nous guider, qui cherche toujours à nous amener à faire du bien et à avoir une bonne relation avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais grâce à ce message, j'ai pu comprendre clairement comment les choses se passent au fond de moi et j'ose croire qu'aux jours à venir, je vais prendre de bonnes décisions. Merci.